monaki basali nzambe banda kosangana bazaki ni bazobenga biso na ba convention quand j'étais encore un enfant na bando moto bando ke ba martyr plein basali nzambe basangani ba misek latia basangani tozo to adorer nzambe tozo kumisa nzambe mais siko lelo à l'époque oyo ndomona mambo sur ça malisuté le comment maintenant dans coin na yi maintenant na clique na yi qu'est-ce qui se passe Satan a yé a diviser bino deux jours de zébélé qui va ba scandale parce que le tout comme qu'on travaille dans esprit le esprit également déjà quoi agir séduction de continuellement le ba sirène ba comme ba sirène soit disait ba sirène Christ il y a pasteur Mozimbe afandi na batu azo relater bon li solo ndenge ba bibana ki na pasteur Marcelo abete na bon li solo lo ba audio et puis ba audio na ba publier on ba réseaux sociaux publier ba dérapage ezanga te mais comment yota ke monter ba ni ya ko gérer ba conflit si ko ya daka obisa ba audio te ba audio zeka na téléphone na yi mais tant que yoki ka fanda ki na batu moko kiri na batu moko boy to moni ba bimi ba audio e bimi ka ko ya lobaki ya ba Marcelo to soka ba kombo to zuma zakinas c'est que zakinas staff na ye ba to ko lula te mais ngana kamoka ju mozi mbe bika comment ko zo amana mama mwana ile kila inga pour bika kosa ka mosi na été ba kendeke na mosi ne partout Marcelo audio to zo ka mozi mbi azolo ba kiri na bino na ba roulade alors tant que moi ya pasteur roulade dalo mbabi mai ninga na pamba te mbabi mai ninga na pamba te mbabi mai ninga na pamba te mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Efada, thank you Fada. Charmé fidèle, nous sommes toujours bonjour Ali Bakou. Il y a quoi la mission à la chaîne Abino, il y a les Nazariens, la cadre émission Abino Table 5, vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukoya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba, il y a les Nazariens, je dis un grand merci à la servante de Dieu Mama Tiffany Mukoya pour notre confiance au Pessinga. Je dis un grand merci Najira Sosan si ma caméra, pourquoi pas Alain Kiakala le Boko Anzame ou Azana Régie. Le Table 5, Nazana Pasteur Richard, c'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Soyez branchés, soyez connectés. Là-bas, si j'ai Oyaza gardien de doctrine, elle défendra toujours doctrine. Tout soigné par rapport à Mamou Salema entre Basali et Nzambe, par rapport à Mamou Salema na Basali et Nzambe, l'église ou aller l'église et autres qui wapi. Tout là, tout le monde a rababé, tout là, tout le monde a rababé. Actualité, elles ont se passé les camous, vraiment, hémorragie, aussi là. Et aussi la colonie, l'hémorragie, il y a Basali Nzambe. Pourquoi Basali Nzambe Bazana Bolimote. Franchement, on n'arrive pas à comprendre l'hémorragie autre. Toye Baté aussi la jour nini. Avant d'abord, on a présenté Bino, l'homme de Dieu, le pasteur Richard. On a régi à Tchelso vraiment quantique. Ils ont diffusé Bana Nzambe. Ils sont la Bana Nzambe. Il y a la servante de Dieu, Mama Tiffany Mokwa. Et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. Encore.
Encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 afandi. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika yeso afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gardez-la hier sur le saco. On y va. Gardez-la. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya daba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. On y va. Ah, mais Bichon, et c'est le plaisir, la Philomène, quoi, monter ma bivance de Yombo, et ça le plaisir, c'est lui qu'on appelle 3 fois boss, Jack Paul, depuis France, mais Biston, le sang comme on compte, ça là, vraiment plaisir. Alors, c'est à la Giresse, on a ma caméra, pour caméra présenter les pasteurs Richard. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, bonjour, mon frère. Bonjour, les Nazareth, partout dans le monde. Je m'appelle Bangombo, je m'appelle bonjour, et pas à Amani Bongo, depuis les États-Unis. Et puis, je m'appelle Simbo, je m'appelle Sepichuna, depuis Suisse, na Lausanne. Je m'appelle Simbo, je m'appelle ma fille, Riti Mangando. Et puis, je m'appelle Simbo, je m'appelle Gracia. C'est grâce à depuis Belgique, je m'appelle vraiment Mbote Belé. Je m'appelle Brigitte depuis Paris, vraiment Mbote Bisca Bangwazani. Merci vraiment, l'homme de Babi. Émission est une émission chrétienne, Babi, toute chose commence par la prière. On ne peut pas commencer cette émission sans tout Kabangou Namaboko et Nzambe. Elohim topesi yo merci yo nde mozalisa likolo pe na se Bible bi kemili mo ba papa pe mama sima me pa na yo Seigneur na recommander ta na maboko na yo Nzambe tika ke moli mo centre na yo inspiré biso ni toki koloba Seigneur disposer esprit à mes corps moko na moko ba ne gonusu ba kolanda biso rendre bango sensible pour na comprendre des messages au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur tout bon de répéter robi amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu tout côté na sioto bela mkwalelo. L'homme de Dieu toujours battu corps de Christ ezo kende wapi hémorragie oyo ekosi la raté hémorragie oyo c'est passé la 4 ya basali ya Nzambe. La Bible nous dit bolingo faut vous ala l'amour ata muninga asali o mabe il faut oza na motema ya kolimbisa. La Bible ça c'est l'âge en famille. Mais c'est comme si bino basali ya Nzambe botanga la Bible ya ngote ezala ba botanga mais oyo bo pratikaka ya ngote l'homme de Dieu. Parce que hémorragie oyo s'est passé na kata corps de Christ dans oyo bati ezokende wapi. Bon, hémorragie sur ba corps de Christ ça na on a problème hein. Il faut ko ba elo moko eza na ba église to benga ba église locale. Tous appelle église du corps de Christ. Tous en a deux églises. Mais dans quatre églises au corps de Christ où babenga épouse du Seigneur kuna vraiment kimezali parce que kuna n'importe qui à côté raté. Kuna va au s'adhérer kuna une église à corps de Christ il faut ozaki ndoko tiki kindoki ozaki kimoyibi tiki kimoyibi ozaki ndumbo tiki kindumba nde kolo akwa accepter parce que kuna emoko kolo musala accepter kabiso. Mais quand c'est une église locale biso to lanto kana ambition Yesu muta yambi Yesu ka c'est quoi arrestation ndima kolo Yesu zala mokonzi po bikisi nanga lande ekoma moi défaut mais kuna accord de Christ yemoko kolo nda accepter kabiso ce qui accepter yo ndoko tikuna parce que bible biki ye biso to yebaki te menda yebaki biso yenda pona ki biso yango moni ki makambo yo ekosila kate ce qui va toujours la basila
et si les aussi là parce que Bible je ça dans Matthieu 24 que non makambo fallait avant Jésus aya tout comment ba conflit parce que lelo antichrist a opéré dans deux domaines. So tangi Apocalypse chapitre 16 verset 13 à 14 dit que trois esprits impies et makina no kwa drago. Alors trois esprits impies wana lelo les autres travaillent lelo na kata monde. Ils ont travaillé dans deux domaines, le domaine politique, dans le domaine religieux. Dans le domaine religieux, nous avons des fausses doctrines, des faux prophètes, des faux prophéties, des faux miracles, ou nous communisme, nous sommes malheureux. Ils ont plein de monde. Dans le domaine politique, nous avons des alliances, FMI, tout ça, nous avons une nouvelle ordre mondial, nous avons opéré toujours, nous avons un préparatif, il y a apparition antichrist. Mais biso est véritable église, nous avons l'enlèvement. Nous avons avancé là, il aussi la montée. Parce que pourquoi aussi la tête? Parce que diable a infiltré adeptes belé au bami commissaire le pasteur, évangéliste, docteur, prophète, ainsi de suite. Nous avons bango faut base la ko. Bango nous comprendre bango te. Biso to ka dénoncer ba acte de zomo na mabe pona ba basa nini ba bongo na moto. Mais on n'a pas faut ba dénoncer la paix. Mais bango azo dénoncer te pour ba to ba bongo na moto. Bango azo dénoncer pona nini ba salir l'évangile, ba décourager ba tika ko prier. Vous voyez? Parce que nous avons tension. On a payé le monde a monté à dénoncer. N'a pas faux, on a dénoncé. Au cas où on ne peut pas dans les faux. Mais comment on dénonce ce bateau? Il y a des dénoncé pour l'année pour avoir la mission diable à Tindi. Tant qu'ils ont dénoncé pour nous, bateau yo comme scandale, bateau zoa, qu'on dit malheureusement jouer à Malili, bateau jouer au Sambela, malem. Pour nous effacer trace à église. Vous voyez? Mais vrai d'abord dénoncer ça pour bateau ba longwa na kacha mabe, ba longwa na kacha ba pratique mabe. Bah il y a la vérité bah comme bah vrai adorateur la seule parce que jour sort trompette ko beta bah ça l'enlever c'est un peu ça. Mais l'homme de Dieu toujours est battu, il y a une différence dans les mamozoloba, il y a une différence dans ton akala dans ton asiku dans ton abaseya biso ba père biso ba edina bala tout le monde qui ba sala nzambe bana ko sangana bazaki ni bazo benga biso na ba convention quand j'étais encore un enfant na ba nomo to bono ki ba martyr plein basala nzambe basangani ba miseka te basangani tozo to adorer nzambe tozo kumisa nzambe mais siko lelo à l'époque oyo ndomona mambo sur ça malisuté le comment maintenant dans coin na yi maintenant na clique na yi qu'est-ce qui se passe Satan a yé a diviser bino to akomi ko régner entre bino la balongoli et lo connaît za qui n'attend wakala. Bon Satan ça la facteur temps la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 verset 12 que non bino bato zana likolo bo sepelana bato bavandi kuna mais on a mokili parce que diable a quitté ça animé na kanda makasi. Vous comprenez? Alors na tawo bina ba idina bala ba au moins que ils arrivent na bato mon pépéona ya rêver zalaki. Vous sentez que so ba Bible l'action que moto a frère en Christ so taliga yé ni azareli ne lateli malgré pour connaître ne ko latela biso ba patron ma do follow et ba la gomme katana mais vous sentez que bunzambe zali comme on a frère la gomme katana mais vous sentez que azana ba grâce so ka choma boko biki so ba biki sert en Christ ah na se souvenir pour lobby tango biso bongole motema tozula na ba frère na ba sert ensemble mais mutumo azana désir te ka simba sert na lipekazate tozula ensemble mais lelo zoaka frère tchena na sert tchema mona cher osuga zemi koti deux jours de zebile qui ba ka scandale parce que lelo ni to komi ko travailler na esprit lelo esprit également déjà quoi agir esprit iniquité ya ozomona mabe komi mingi dès que ba promesse à ko les gens ko kisama parce que quand on a besoin de s'appeler mon facteur état diable peut ça facteur état diable bi katika na tamuke et c'est là même esprit séduction lelo arma suka diable katika na ngo et ça séduction de continuer lelo ba sirène ba ko ba sirène soit disait ba sirène Christ c'est le Christ après azo imba penza boy mais ça ne sirène ozomona tout monde ngo même ya ba internet okuta ke sera Christ imba mbela nzambe mais abimina frère abimina pasteur abimina moyembo je comprends ça ko ba kina basala kina bazo senga ba lo kinga boy ça pide voilà et c'est mon travail identité sur talibu ya zami sirène parce que moi ça muta soni moi ça sur la ou soni qui soit ça ta bêtise peut-être à kuta na passer na privé à kuta na privé si ko papa na ko ya kitala bo mais publiquement muta les gars so témoigner makambo pe muta ngo ça mutu azade ici au temps identité les aides suspect les autres comme na confusion to comme na temps du soir c'est ça makambo je peux ça tout que non basine qui ko na biso bientôt à l'ingazon. OK, merci vraiment l'homme de Dieu nando la mituna biso l'homme de Dieu lelo to modi audio mo zo circuler il y a pasteur Moïse Mbiye
afandi na batu azo relater bango li solo ndenge babibana ki na pasteur Marcelo abete na bango li solo lo ba audio et puis ba audio na ba publier on ba réseaux sociaux publier partout dans mon page belé même ba publier en OK si je comprends bien surtout zongi na sima tout monde qui le pasteur Moïse Mbi ala ka biso que na ça ba ba épreuve o ya que pasteur Marcelo na détruire abikela et puis a aussi ça la conférence abikela on publie en hauteur à bon bien pour le corps de Christ ba PC ba toli pour garder ni corps de Christ pour sauver corps de Christ c'est pas important de ça on met l'autre moni tout ça c'est pris et on a ba audio en na kati ba réseaux sociaux et tant que défenseur et doctrine au monde on dit et tant que défenseur la doctrine nous le bi vraiment ils a passé parce que makambo na doctrine tout qui au monde en hauteur Bible je pense que ceux qui frère na salé le mabe oki ko approcher bo sololi na ye ala miabe bo solana po na we balika mo ezaki ndenge pe bobo mamoto to pe ko racheter frère na erreur azaki na mo ceux qui frère boko yoka yo et puis que non que nous a deux témoins ou trois témoins boko approcher ye ceux qui boko yoka binu ndebo ko na ngo na assemblée ceux qui boko yoka assemblée bibi que non bo livrer par diable bo considérer comme un païen wana sendo tini zo babon mais na biloko ndeko na biso frère na nga Moïse ya sali zo c'était kayibi na mpena makamasa mbete parce que oui matoka ki makambo le kaki liboso parce que ba moto ya police na 2022 hier bana ba moto ko pesa toujours na début à année je sais pas moi pourquoi alors moto ya police qui a tout le monde qui attaqué ba Marcelo azu pas maki kalma makambo na bango ya makambo jabu yini ndabana makambo tozana ki ba digne toujours makambo ko régler na cher mais na cher ba ki non ba betali solo Marcelo na comment ko bimana mama ya mwana na ye bakabona qui a détruit mais biso mo to mona ki mabe personnellement ta que non toza ba chrétien puis da kombo to lata wana toza ba na nzambe et là kabon que non de kona kabona ki na moso bien que simba kité ce qui bu lingi moso wana okisu ko yate ko luka détruit papa mwana là ezaki ne mabe place wana Marcelo abeta ki mabe il fallait pas agir façon ya sala ki wana mais et là to moni pas ba que non ba Dieu ezalaki parce que azoki ba preuve na ba audio et pour te dire mtakuwanga na mtu amutu makambo bongo suki ko betela mtu ka mtu awanga na yaza la pasteur awanga na ye mais ndeko na biso ba ki moi asaki moi alaki président na place wana a registra ki ba audio ba soba ki na Marcelo to yokaki to condamner ko to ko condamner mais lelo to kamo susu ba audio no bimi OK yemo ko Moïse Mbi muta registra ki Marcelo alors ba ki jamais ko bimi sa ba audio wana mais to moni sibitima ba audio comme internet parce que awa to ba ke non soko na makambo na internet c'est là sûr que to ko ya koloba mais ceux qui obimisi fona awa pourquoi koloba mais ce que tiki makambo no garda mo yemo ko na devant caméra te muta koloba mo azate il faut te ba kandini ko gérer ba conflit tant muta sa musena nzambe il faut ba kana doctrine la type ne ya ko gérer mais ba conflit pour na kati sika ba to ba sangani mabeza ngaka te ba dérapage zanga te mais comment yota ke monter ba ni ya ko gérer ba conflit si ko ya daka obisa ba audio te ba audio zaka na téléphone na yi mais tant tu yoki ka fanda kina batu moko kiri na batu moko boy to moni ba bimi ba audio ebimi kako ya lobaki ya ba Marcelo to zoka ba kombo to zoma azaki na c'est gazaki na staff na ye na moni ke batu wana pe bazaki ko douter na makambo ya lobaki na télévision est-ce que réellement moi Marcelo zaki bozo sikona on dirait que la façon de bamona Marcelo parce que Marcelo parce que moto a té à sainteté le quoi Marcelo ce qui a été à sainteté au kasi gazaki auti na lola azaki na conseil de ministre lola na ba agent de délégation zamba tindi a été à sanctification o ndeko yo so a été à sanctification au senti que té en tout cas moto ko to yé ata ko dongola bato ko lula ate mais ngana kamoka ju Moïse Mbi avec comment ko zo amana mama mwana ile kila inga pour ebika kosa kama sina été ba kendeke na mo sina partout Marcelo mais ngati lelo na ndima moto na bon na mona avec amutu pour façon de la sanctification comme on a babilo côté et comme atinde tout ka kibu mais si ko tala ba Dieu lelo o ebimi mais ezaka mabe parce que ndiko Moïse Mbi il fallait pas balancer ngo to ebi que ça makambo to lobelaki ezaka batebele ko ndima na bango zupio batebele batiki ko sambela batebele ba commencer na banda ko via makambo e bandaki kaka Moïse Mbi et Marcelo marque kalambai ti lelo to zokoba to comme il y a 5 mois parce que 5 mois bimbele kele biso na ba distraction oyo vraiment comme il passe il fallait pas balancer ba audio na parce que bon Dieu comme si premièrement ils avaient kaka na téléphone ce qui est bimi c'est que yemo kana Moïse Mbi ndi abimisi yango pas bon le bon de moi azaki ande ba no enregistrer Moïse Mbi c'est quoi enregistrer Moïse Mbi pendant bon ba voice c'est quoi une
Et puis ce qui est Moutouna a enregistré c'est que Moïse Mbembe parce que il fallait pas mettre ma solo même dans l'entourage. Parce que tant on pardonner Moutou. Mais tant on est sur ma solo na batouana, tout le monde est comme une vitesse belle. Pourquoi on a tout le monde attend sur ma télé, nous sommes quelqu'un qui s'est soulagé quelque part, mais là c'est besoin qui imagine déjà. Pour l'autre la caméra ça habiki, ba téléphone comme un Android, du coup tiens la musique aux humains tout peu aux imaginer, ce n'est pas bien. Pour ba qui makamu taken, mse nzambi ndenge au boyo tout le monde a mse nzambi. So on a limbisi mutu, na limbisi dadi. Jamais le Québec de suma sono pas moi sinanga. Peu pas bana ngana obeta mutu. Mais tout le monde qui fait la carte audio toujours comme Moïse Mbia Zoloba et qui rit na bino na ba roulade dans tant que moi pasteur roulade dans la carte vidéo là toujours là na bi que hier za na ba carte beki on a c'est comme tu bien basan za ko na ba ekiri bon basan bekiri mais c'est ce problème comme basan za ba bekiri vous en ekiri non naza na ekiri ngaza na ekiri mutu te ngaza mona nza mais naza franchi naza pena mutu naza lavé par le sang de l'agneau na bi que mutu tout ou azo confesser que Jésus-Christ a Seigneur et sauveur andi konanga dans le Seigneur ozomona pour bandeko dans le Seigneur to kena bango tina Rome dessus tamsu bandeko kutu to bote bango cher boy bango bamsu ba mona pelo la te bamsu ba ko pe na parole te mais ba vrai bandeko na biso mais galati biki non to sala bola mo pa mo galati 6 to sala bola mo pa mo to so mais ko le kamingi na bandeko no baza dans le Seigneur ozomona alors mo tout ça confesser que Jésus est Seigneur et sauveur oh yambe évangile de l'agneau aza bandeko na yo aza la grec aza la français aza la américain aza la juif aza la rwanda aza la ougandais ande ko na yo tant tout ça te former église corps de Christ comme mutu moko mais comment se bato ekiri ani de kiri on les a mon parce que kiri comme ya mo ma bezo koma o na o bayo kana o na o bazabu OK on a comme division comme ya roulade dans tout le monde les pasteurs roulade dans za papa ya bane bela bimisa bane belo tout le monde ba tout le monde le ba toms tout le monde va te belé ba bimé par roulade dans en plus pas un père spirituel il y a chef de l'état mais tant que bazo monde ba autant comme on est par na mambo o l'homme de dit tu vois pas que non c'est juste pour annuler les pasteurs pour baisser sa réputation pasteur musala nzambe ngana ba que non ba bon moi comme ça pour retirer azana nos père spirituel était azana père dans la foi ya président père spirituel la président za nzambe et mutu azala père spirituel mutu azate mais tous na ba aîné dans la foi ba père dans la foi tous na ba maître et tous na ba église tambola bon ba père spirituel za ba eza ba bilo moko ba croix mo diabolique autres za na mais vrai terme ils a père dans la foi parce que biso yambi yoso yambi évangile nzena nga o yambi ngo par la foi nga na yo terre o yambi évangile par la foi ndé okobenga na père dans la foi mais non père spirituel parce que biso de connaître naissance d'ao naissance nom d'après ça encore mon nzambe comment vous appelez père dans la foi wana tokani parenthèse kozala pasteur oteka prison oteka roi et le belo côté nzambe soka bengi mosali na ye et le kaliboso nzambe fa travailler caractère na nzambe a brisé yo a taillé yo a dépouillé maintenant au comme vase d'honneur au comme moto ba makambo ko molo comme ko sauver bato mususu au comme canal la bénédiction pour na bato mususu so que la bête na chasse na kambaka famille présidentielle par exemple non se comporter ma bête toujours les gens que pour comme président de comme il faut se connaître comme caractère so comme on te dimina bisika boisa de ma bête peut-être à zappé vieux moi c'est l'inza mais moi tamola ndo biki non abimisi bana na ye bwe na bume tam su comportement na ye be caractère na ye c'est gaza cité na babilo ka boy monique eloko ya lobby ayebelo ko ni a lobby ba été ba mtu akuta na basola po biso ba tuna to mona ba na musika bon na ebité pourquoi ko ti kombo na ye c'est que mbabi mining na pamba te so kombo ni ko na rola dalo ko ti wana c'est que zana makambo aussi ba sanga na pe kombo na ye peut-être aloba eloko boy on peut ndiko na so mo zembe misi kombo na ye. Mais l'homme de Dieu, merci vraiment de tout. Comme toujours une émission, vous a toujours branché tous à la pasteur Richard. L'homme de Dieu, l'autre monde la séparation comme ça, mais l'église par-ci par là, tout le monde va citer Bethel Kokabwana, tout le monde l'église est belé au Kabwana, le sous tout le monde église moi qu'on a y peine les noms c'est les noms les années comment église on les années je razas ma caméra oui voilà les noms et outils Kokabwana bah ça la division. Pourquoi nous avons besoin de division? Mais biso a division comment la monde qui va tout Kabwana na la musala nzambe mais nous avons besoin de division. Oui, nous avons besoin de division mais alors permettre séparation. Séparation voilà. Donc il faut se séparer nous attendons notre qualité. Tant on toujours peut-être perdre dans la foi na biso.
liboso bandaki na biso ko réception sainte doctrine na batama to mono changer makambo teki sainte doctrine comme ko kocha ba fait étranger mutu lokola ngaso nazana na connaissance ya doctrine sinon moni ba fait étranger bandi ko kota na assemblée d'office na komona yo taki mo père de la foi na solo na yo début belobi na solo na oti soko changer na zuide témoin simbité na na mon assemblée simbité d'office na ko se séparer na yo. Tout le monde même Paul na Barnabas va se séparer parce que mais na prophétie à on a acte 13 on a 1 qui est na 3 avec que non mettez-moi à part Paul et Barnabas pour na nini musala on a bengeli bango mais tout le monde va qui ko ça musala on va bâtir l'assemblée belé pour na Barnabas bazongi na Antioche. OK ba yaki na ndeko moko na likie akimaki bango taba ko ka ba persécuter akimaki azongi. Mais tant que combat qui nous a la assemblée après bah des années ou à Tobassa bah disaki Barnabas c'est un zoalik et puis tant que na bango Jean alanda ki bango na nu Jean alanda bango mais ndiko na boyaki ko kende mais comme taba kende apôtre Paul amema ki sila yepe Barnabas ngaka mema ndiko na Luc mais simba ki te pesa ki mwa bakumwa ko kabona mukengo wela na singa ki ba se séparer na kati eloko bia ba église pourquoi ils ont se séparer l'église locale quoi parce que système au pasteur va comme que non tant ya zawana église comme quoi royaume ya on mona église zobota mais belle chaque jour là l'église zobota kwa maibo pona nini excès bato banza ma pesa kamba bato akomo ko église comme propriété privée na OK église c'est dans le lenge na ngo fonctionnaka c'est le sainte doctrine parce que église comme ma toujours na collège ba serviteur bazana comme ba 5 ministères ba diacre bazana ba ancien ba diaconeuse baza ko mema na ba évêque ko kamba ba kamba ngo na kati ya collège so likambo il faut que ko discuter ndenge tout le monde église primitive ezalaki ba ancien bazaka na ba Pierre ba Jacques so likambo ezali au monde même ba Paul ba zo à Jérusalem ba ko sala débat na bango zaki ko débattre si makambo ezana si ba point doctrinal ah ouais simbi de ti ba zo conclusion mais le loko na nini makambo ko kabonezali c'est normal ko kabonezali pourtant mo bandiki ubandaki église ubandaki assemblée na yo ezaki na bato be ko soutenir eloko tout ezaka ne bandeli et bandeli ezaka pasi de loko tomona ka gloire e bato bakomita msu 1000 2000 mais so tali bato bandaka na bango ba fort basaki kolala banzala biso na ba l'époque to bandaki église sikangai na évoluer à l'époque na ba kitu to mona la plastique ezaki te ezeka ba bana ba sali mabaya ba bana no ko to bicheko wana mais biso peut-être to banda assemblée to zaki pe na ba bango te to bana ke siko ko kende kuna ko ni ko louer ba bana na assemblée mais bona to exercer pour ba groupe de prière OK ko louer kuna ke pas bo meme ngona mutu oyo na moko tiki ozongi susu ezaki sacrifice mais na ba sacrifice wana mona ki bo travailler na bato boti ta onza ma matisi bino bato baye ba bien comme na kati ya église maintenant comment on a que passer tant on a senti comme ko lemba akomi ko préparer moi na remplacer to pe moi sina remplacer alors bato yo bandaki na bango na ba collaborateur na yo ba olinga bongo te si posonga na bike moi na ona ya pasteur azana appel au ministère te ayebe ko nzambe te mais nga moto to ndino pendant 30 ans 40 ans na yebi saint de na maîtriser nzambe a travailler na bato bazana maturité mais to ba moni ke ko mo ko za moi na botami na misu na ngai oyo na tia yo ani za ro mite ce qui les loyaux zaki équatoriaux kufi nzamba ko pona mutu musata za mutakasai a muswele za mkongo ayeko diriger batu eza d'office te ka mona na moni makambo wana faut bas division ya mingi mais mambo yo ba église za royaume te mais bana pe na kati ya bible l'homme de Dieu et bana na kati ya bible wa quand ba balobadi d'Abraham d'Isaac et de Jacob et d'ailleurs royauté te d'ailleurs royauté te nzamba mi président qui on a parce qu'il y a une histoire na Abraham tanga benyi Abraham ki ya katika Mésopotamie ngana komisa yo père de multitude nzamba ngasa histoire nika katanga bengi Abraham na kati Abraham du moni Isaac abimi moni Jacob abimi ndi Jacob ko sala histoire yo tout moni le nation Israël c'est ça nzamba se référa nzamba Abraham Isaac na Jacob ezaki royauté moni et puis bamba zaki na ta église après bazaki va église azaki na besoin ta Jésus ba non Abraham ngaka mona mikolo nanga ba pharisien na ba jifa ba mima banga ba biyoko tu parmi les 50 ans yo mona ki Abraham abiki avant Abraham azalanga na zalaki osolanda cela veut dire bango ba vivre une époque Abraham te ba to Ancien Testament et bango zaki église te mais mona ki tabernacle kuna moni temple kuna zaki église te église bandi na église jour la Pentecôte
église ebandi ntango Jésus akufi ozomona ntango batoboli epanzi mai na makila ebimi nde église ebotami wana na mort ya Jésus tomoni na jour ya Pentecôte nde église ekomi sikoyo vision oyo Jésus ezalaki na projet parce que dans Matthieu chapitre 16 verset 18 Jésus a dit si cette pierre j'ai bâtirai mon église ezalaki comme projet mais ntango Moïse Mosata kiti nde tomoni sikoyo église ekomi vision sikoyo comme projet ekomi réalité ozomona eza tozomona lelo parce que lelo tobandaki na nani tobanda lokola na papa na biso sikatenda tika biso tomoni atie mwana tomoni papa na biso Moïse Mbie mula ya tika biso atie mwana Moïse Mbie tomoni yango susu wapi tomoni yango wa meme mutu mbokalo mona na kufite déjà préparé mwana na eso Simeona ako remplacer na ministère amen tomoni mukuna kuna atako préparer trésor mukuna ako remplacer seka yo za siri keso mukuna lelo akufi bakondi ba pakaona une tito zo aseka ba olingaki mona trésor akamba bango pour trésor no camarade afali ti lelo ba concert afali akena kota ti lelo azama makama mokili lelo bato ko ba ba vasilo ba bele aseka wana ba olingaki trésor dirigé bango loin de la ba na connaissance ba abotami na misu na bango ba yebi lo lengi makambo ekendela mutu na mutako koma na assemblée tout le monde a Bethel okuna koma kino ngai na kangi assemblée ngaba ngana zuko ya Kisenzo ngana zuko ya Kingasani ekozaka bongo ozomona eloko biti zo kabana ba mona ba division ba église eza biti ya kotiaka bana na basi eza royaume te église eza to kutani wana soki ngana kufibe ekonomi na koma na suka nzambe akozwa ebisa ngai maintenant zo muto kuna ndenge tumonaki tozo ndenge total tozo marche Eli ta malinga kende ba mission ngi suka nzambe linga lever Elisa a passé quand Élysée nga kende il fallait Élysée normalement il nga Giazim tenga a remplacer mais Élisa kena na ngona ye parce que Giazim qui trop charnel alors matamanza mais tant même Moïse nga kufa bana zeli ba ki bele mais nzambe ba bisi musique non joie Josué mwana num chai maboko devant l'assemblée bana Israël ozomona izaki nzambe moko c'est ça pour nzambe to lingie ko mabongo ikoma bongo et comme il a kufa nzambe bi kino bon joie siko jires yenda koki chai maboko devant tout le monde et ça tellement la fandi moi na kene théologie c'est comme ça va passer dans ça théologie c'est pour avoir sa connaissance mais il y a monté ça mutako ko la théologie mais ça n'appelle té et ça il faut qu'on soit appel avant ça la théologie faut me sentir bien un appel au ministère donc il faut avoir sa connaissance voilà les pasteurs Richard, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fin, numéro côté façon pour contacter mot de la fin toujours toujours que non bandeko balanda biso toujours bagaté pour toi kaka ko toi contre bino te toi na bolingo na bino parce que kolo pe akufela bino mais pour ça na biso ke bino bobongo na motema parce que mokola moto zala na enlèvement to zala na fête mobana na biso libala to kutene pendant 7 ans na mipepe et koza kitoko soki ozana ngana zawana to boki ba ko wanga na mokola ngo ke non oyebisa nzambe na saka miracle mais kola ba ke na yebaka ote na bengana ka ba demo na kombo na yo kola ba ke yebaka ote na pesa ki ba prophétie kola wana no ke na biote wana ndi mabetu ngazo banga place wana vraiment ba ndeko nyoso ba ndeko ba sena nzambe bobo zana kata fausseté tant zana ta ke mutako tikala kaka les mêmes hier aujourd'hui ezaka arabi mais ta ke biso ba to changeaka mutu lelo ko za muke lo ba ko munene lo ba ko za munene lo ba ko muke mutako za lelo mundi lo ba ko mipembe omona c'est ça mutu a changeaka mais mutu a changeaka te ka nzambe boza pe na droit ko changer o tozomona za soni to lobi mingi mais je crois que to kolembaka kolobate take to kozabo sa biloko biso to koleka tu koloba pona ko recadrer pe ko adresser ko zongisa bino na nzela ata boko ndimate mais mokolo ko fana ko ba valeur makambo to lobaka ah nzamba pambola bino pe bande ko na biso nyoso bolanda mistake kolanda biso na bisa bino toujours que no muta ko fela bino yimoko Jésus Christ de Nazareth pasteur mo ko fela te ni prophète ko se décourager de pona muta sumuka ki pasa ki bo bango ba ba tu mais pesa ko fese pa nzambi soko lingo benga pasteur Richard benga na plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07 wana ko sonanga moko soki kolo sumasa zongite to kutena bino mbala sima kolo apambola bino. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobile Nazareth. Je dis un grand merci à la servante de Dieu, Maman Tiffany Moko pour la confiance au PCN. Je dis aussi un grand merci à Jires, Alain Kakala. Je dis aussi un grand merci à Maman Esther depuis France. Pourquoi pas à Alvin Béa, Joe MK. Vous avez vraiment tellement bienvenue. Nous toujours dans le bas, toujours le monabino. Bafwa.
Bachala Bachala, vite à m'y coller. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mwana moto te boa kosangai abongwa ni pete boa wangana kambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien abako babakola kima futa na musakolima lelo ya yoboningo bateli le nazarien Ipamboli oyo bona na patempeni na makande lobi koleke mapapu masombi mafuta tokokisi mpona olongo na nzambe aza mwana moto te po akosanga